car bocha pays soin nous na fufa kita kateka so balabala mino bosaka na soin premier so fufa kita lobi na keso yi wapi bemfule betaki na tremi na koti malewa moko boya bien na olia na tala boye musele kete fufu na bwaki musele kete siti fufu musele kete komi na niveau kotika ma pungu ba mona na te ma banki bazati musele kete lieu fufu lokwa mutu so musele kete na priaka kotindela ngape mapamboli pona kata na bona tala boye akanya on a beni pembe musele que je te dis devant Dieu musele kete sisi fufu ya boye azo mina minati ngamona kamwe po na mona entraînement li fait le bandit na kisasa. Oui, entraînement. Ni entraînement li fait le za de entraînement na kisasa. Ah wa mko Congolais mko akota li fait la okamwa te ana ibango depuis to la lanza 3 jours. Abakati pa mai na li fait le et katama de anda depuis Congo. Kura kutu matoto mesa misu molili. Mboka ozo mwana mukie ya ba 5 ans. Oh mwana mukie kokola na mobile lula bal. Toyaka ngana toyeba ki toyebi bal to se tokoli. Ce qui est ba benga nous za fouter za liba ndio bi kenebi balete maintenant ki bo mwana est-ce que na 5 ans ba ki o meilleur fouter au moins que ba joko ne pecho na dada na bibal tous les mwana za kana posa tirer munduki mais bana lelo ka so to moni bale ko titina lokonoka mwana koma lokwa handicapé ba yangoyo mwa tune ezate pa bi ke mama lokwa ke teka ti 20h lipo bazwaki na zolo bano ba schéma ozo mwana vanda na lopango lokwa mukolo mwana mukia 5 ans de maboko na matama on dirait mbangele ki maboko na kilo dozo mwana zo raisonner koleka mukolo betaka tour pandeko ndeko peso ka fufuna tike mukolo ko baluka so ka ndeko malamu okubungete mukolo ko ya tango ko ya mwana ko bando ya mbomba mbangu mais so mukolo mwana mazo kima kokota suto bake mukona yaka batonga na ndenga mabe bangisi mwana mwapi nga confiance ezate na bano polele bongo poba muto apesa ofufa comme lokola do a dominer yo parce que soka finga koki mutu mabe abonga tate pona nzalbi tamba okobongela wapi a priata kende église te mangi angindi foye bakoyo comment mutazodo de na sa kwiti makomi na mobala par rapport à muto corriger ba tulo nzoto me piaka ka corriger information na te o mboka kozela ka te na peso champ to comme na l'air à demi-finale à vie soko sakano polo longue tagi tatane tinga mande fa pembe bimi au demi-finale na battra sur le coup makala on a na mbongo te donc nganga kuna yo tumba komi mukolo penza akenda suna bara minda clair te po kitoko neko timbla ya kolimi mingi akena na bara ngeli mindo yo atone mamu ko ya pembe ya septime bimolo ko la si ya sika pa mona na tepi akopona mobala kwiti pa mona malamu te marché konkika na tongo yo simanzela kende marché ceci et si yo yo moninga na confiance ate elilingi na ngamo kote ngate elili na bon tona malila elila ke wa aketonga nga kote nini sakana yo so to zali na moya lingaza so moya na moya za siko aro azata ke wa basangane bilili mususu baketonga yo baje yo ngate oyepo chambongo na banki mokufi avant ko nous na fonta mba seigneur ordonnance au mona kateke mutu mabe bazo yinaki akufa makomi pepa paka mutu ozo betele maboko makomala meleki na mbongo na banki makufi no noki koko manager na komi yo bar poto depuis lola na yebisa yo ko sambela numéro 1 atobi verset bible te linga nzambe na motema linga bato mukili na ndongo moni comment na repesa confiance na nzambe makasi ba prière ebele me yonde onango senga nga biloko na pimeli yo comment na soki ndo pesa mabonza na église na moni mutasenga lipa moni kana nzala o tika mbongo na préparer ki pona pesa na église na lekio na nzala ko pesa nzambe est-ce que nzambe ko sepana lipa mboni keba na mutalo bakake na chebino na mabondeli yo bongito cha prière na nganda libosha bomba kona sim yo saka na via akosaka eloko zo boma ngana yo nde misu pali na ndimite aveugle est-ce que aveugle pe balengi saka ye olengi aveugle non nani amoko bete mbatanda situka aveugle olengi sena nini amoni yo te o abakalu donc mona aveugle ata bete mbata situka aveugle amoni yo te olengo na nini o te misa mutuka ola ta verso za mutaka est-ce que aveugle amoni yo alors ya yo ni dona mokito tamba ba aveugle nga mobile no sokola aveugle moi c'était il y a 20 21 ans ou bien 25 à côté passe no sokola mutakala alma tout le temps na ba bete ke mutakala bima te un aveugle na ko ba ka pe na pesa mkongo tala nonga aux aveugles na ki maya ngane na osokola sala ozo sala bima moni satan satan aveugle oui intimidation ba te inde ba pesi satan lokumu remarquez tango sambela ki to banga satan na te mais to saka na ngambo satan to saka mabe mais satan ko ka koboma biso te bandaka ko sambela ndo ko banga satan makasi o sana mukili o sala bi yo mate windi ndenge nini bala ko musapi mukili mobimbe panza menzeleza polele
moyiba kotaka lola a prière en église nini bato ya boma so bakutana na lola bako yamba na to bagada ko bima lola ko beba susu prier makasi ato umeli 5 pambola makate bako peso poste en église té ozaka na intercession ko chassaka milimo mais ato prier kate pesa ka dima munene en église ma poste lokumu yo oh na lo bana vérité na lo bana makama mike na corruption côté une église yango na lo ba wati ato sambela malam yote yalaka pesa mbongo sala boy poste liboso yo kita liboso oh na lo bana makama mike oza l'assassin oza la nan yalaka pesa une église ka na yibite yana be église ba ko simba pété mais la plupart mingi comme chité ba pesi mbongo place ko le kabatu moteni ozotia nzamba la kinga aneo boko bonga est-ce que nzamba bonga sabato kwa tombola 500 yo sakana viko yo sakana nzambe na biso vérité yo so nzamba teli pambola kwa tombola et puis pambola nzamba ça pris de gros yo so nzamba ça pris de gros le quoi marchandise à l'état en détail oh boya ba on a pris assez il pas nzamba ça détail to ko piano ntela moko yo ye avant moi 0 ngane ka lelo ne simbi to ko prier pe mana ne wa na yo na ba no vérité alors bien bon appel dit il y a bino ngoyo de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno balobi le meilleur site internet aux de la vérité oui quand tu as la source d'information sport d'information politique d'information musique d'information nyon surtout na de Mbanza London TV botika bablo wala nyon surtout botala kaka de Mbanza London TV avec de Bruno original de Mbanza London TV de Mbanza London TV avec de Bruno original. Comment mboka nanga o ngamo na ibako na senga ko ya congolais te na kati ya Congo na koma mal à l'aise on dirait mutakota kasho maman na ba no polele difficulté à vie na biloko l'état ko pesa biso privilège ka ko senga misala pesa te bimisa ta message ya libanda ba panjango so bino bonde bo tanga biso to tanga te que mboka nyusa kende États-Unis bango to batanga boni boyko boni ko tshaba tu panzi boy na ba no makamba mike car ba cha pays soin na nous na fufa kitaka te ka so balabala bino bo saka na soin premier so fufa kita na misel lobi na keso yi wapi bemfule betaki na tremi na koti malewa moko boya bien na olia na tala boy musele kete fufu na boaki musele ta siti fufu musele ta komi na niveau kotika ma pungu ba mona na te ma banki bazati musele ta lieu fufu lokwa mutu ngabi quelle mauvaise intention mais c'est quoi ça dit ngabi c'est musele ta ngaka kufa mama na zolo ba ngamu na bike na bimi sauver kando lobi so musele ta na priaka kotindela ngape mapamboli pona kata na bona tebo akanyo na beni pembe musele que je te dis devant Dieu musele ta sisi fufu ya boye azo mina minati ngamo na kamwe po na pas tourner akimi pengate na bika tala ona loba eza mawa omani mukili ndi melanga bisiko ezakata ba maticha mikeo ba mapungu bandeko ya po ba misegete baliana ba mpuku tala batutu batekelaka ba libanais na ba no polele tambola ba batu parce que so terra ba les zaki komaka ba maison ya koteka parce que ba maison ba chinois ba bimisa soki combien ya koteka teka congolais pas futa makate ba tekelaka bana banani ba congolais ba congolais ba tomba parti différent dans ba première cas ba congolais ba pays bien parce que ya mbongo pe ya pays deuxième cas ya ba o ba zo vivre na pays de bango pe na misana bango pembeni so ngelo ba boy na za appui ya général na za appui ya bango ba zo vivre pays na misusu oyo basi ya bakonzi ba ko saba makamoko boye bazoli ya mbongo pays mais biso ba o sans muto ata chef du quartier kotanga pe to lekite pour français défendre ta biso mais so bang basa likamba ba kana kombo na biso mais talaka so mama tozo kota na ba quartier kota Kingabwa kota Mombele kota Yolo kota na ba Malweka kota mbola principité et bi maloko le bonga kota na ba quartier penzo que notala vie abatu orolelele ka tali felo na mona entraînement li felo bandi na kisasa oui entraînement ni entraînement li felo za de entraînement na kisasa awa mko congolais mko ko tali felo ko kamwate ana ibango depuis Congo to la lanza 3 jours abakati pa mai na li felo e katama de anda depuis Congo kuragu tu matu to mesa misu molili poli fezande mulili to mesana
Côté là, tous entraînements, il fait. Non, qu'on sauté. Tout vivre dans la. Mboka, on a moins à moukier. Il y a 5 ans. Oh, moins à moukier, qu'on colle à un mobile, la lula balle. Tu vois, tu es bagarre, tu es bibal et tout ce tokoli. Ce qui est tabal, nous avons foutu les alibas, nous avons dit qu'il y a bibal été. Maintenant, qui bon, moi, est-ce qu'il y a 5 ans, il y a un meilleur foutu? À moins que je connaisse, il y a un bibal. Tout le monde a un poste à tirer Mundouki. Mais ban à l'occasion, tout le monde balle et continue à le connaître. Moi, comment le handicapé? Bayangoyo. Moi, tu n'es pas que maman, le que t'es qu'à 20 heures. Lipo bazwaki na zolo bano ba schéma. Ozo mona mwana vanda na lopango lokwa mukolo. Mwana muke a 5 ans de maboko na matama on dirait mbangele ki maboko na kilo. Dozo mwana zo raisonner koleka mukolo. Tu comprends ma kamna zo bisa wana. Donc moni vérité ya Congo na bisa yo. Kota la Congo na boulevard te. Kota la Congo na ba principauté, kota na ba quartier. Au mona vie place so kende. Donc mona ke na habité. Ya on ba chaque fois. Soki kozala bakonzi na Congo tant na continent englobé ya molimo ya église ou bien mukili bien wapi tout ça kiboko konzi même ya ba compagnie est-ce que ce que ça que na nzela satan ndebo baby ça est-ce que na poto bakonzi mindela poto ba na kisité ba na kisipe mais comment mbonga na ba pe ba fungola mitema geza malam na lo ba na yo bien au moni africain alinga marathon na poto. Mais ce qu'on a na poto, heureusement que aux à l'aise pas bateau balinga bino te ba pêcher qui kimia. Mais on n'est pas na yomoko, na to lo bao. Commandant na aéroport à Pamba. Yo kanga exact. Boko bon sa place bokati matiti bocho bandoteka. Po bike misale zate. Ba tu pe na pays ba za intellectualité. Pays nyo se za na bazomba na bangona batamele na nango. Parce qu'on a kota batabazoba ba kati mo matiti lo pe misale zate ba ke notika na porteur. Ba zali mo ba cabine téléphonique ba nenton le terre au monde. Eh bozo bebi sanzela. Balingi batebele boteka te bolingi boteka te to salani bobengani bat botiki pesa on peut botisu matiti misala pe ezate o bo sa pe na tefe bobongisa te ce to kolela wapi makam na loba yo kanga bien bibembe zo kene cimetière ya ba loki ba on ba famille te basi ya vie e bele ba na Congo arrondima kufa na nzala makobeta lisolo te pa boya te ka dignité na pa bato ay ba kende na congolais tika nzama mangi place alingi congolais comme ko kufa na likam na motema boya loba. Pas ni passe à Congo na kolobela wapi yana mutu mususu okuta na fête o kama mais mutu a vivre na ban mama aboyi koloba kaka po loba te menzala le kaka meloko la tali ndenge po na mutu mususu fo mesenga te po senga ta 100 francs arrondima kufa na nzala po kana kumu ne beba te kiaza bisenga senga bo panze sango merci famille qui ça so betaka tour pandeko ndeko pesa ko fufuna ticket mukolo baluka so bazani ndeko malamu okubungete mukolo ya tango ko ya mwana ko bando ya mbomba mbangu mais so mukolo ya mwana mazokima kokota suto bake mukona yaka batonga ngana ndenge mabe bangisi mwana mwapianga confiance ezate na bano polele bande mususu oka lia konde kona yala maina fufu yo lie nous otike ko abete pe masolo bo seka tango ko baluke loko ali bo so batuna wana nani yango baloko so yote. Na bano ba vérité ndeko na o propre tango piaka bozalaka lokoko mina mwa mbongo azala yaya leki nani ayepe oyambiye oketika metango baluki lokumu na ropesa ngata na bato bayebete po bozamo na quartier orokumu secteur wana ndeko nanga ote kasi balokoso yote olingi kaka dignité na oyeba na quartier ke yonde muto leki bandeko na onyo nyonso na bano ba polele ya moni ba soko zo yokanga anga ye révolutionnaire tala mutu amutu te omoninga vomena tambola na fulu na lokota biloko batu ba tira ba yebite na lie kena bando tambola subi tamata mapona kosenga na yebaka te na zaka zoba mama na mona mbwa ko bonga mtu tozanga ko bongo po ba mutu apesa o fufa comme lokola do a dominer yo parce que soka finga ko mutu mabe abonga tate pona nzalbi tambata obongela wapi mutu apesa eloko na okotala mutu ko apesa eloko te alobelo kama loba malamu tango ke lobi no pomo lipambole bimi ko toke OK poni ayoke le souci prière à deux personnes ça ne fait kilo mutu mo za pas si mingi so bozami baleko maka pepele mutu azana moni momoko na yo so kata bonga tote so ko boso ne bia lingi yo tango kende lipambole fu efungwami so keta la mutu odama pesa otiko ko lobi ba ibi mbongo to ko moko ebungi alobaki mabe na sima aloba polele so yo kinga challenger nzambe passer la cérémonie ko kenda pa batu wana te yo beto motali ko la pia kama boya ezate e fier okenda ka ozo pusa makamula yo ozo nyonga ngolo kwa makokoto na lo bano polele omoni
au moins on bana baki marandok ba comme ba fazer ba zora vie avant autour na pona ni mais so tali sorcellerie enfoutement mutala la libanda ngindi ndenge ni comme to fana ndako tala pourtant abimi comme challenger vine zo dépendre na courage obima na tongo pa mona lipa so ko kia ko lukate asengi so finge muyibi le kamutuma ma kopia itongo la mkana tongo aza parce que beno pesa ba idée to sengaka to eda maka mesiko to sani o kama akomi na arabis aso me ba pondo ba mama akomi pour angindi challenger a priata kende église te mangi angindi foye bakoyo comment mutazodo de na sa kwiti makomi na mobala par rapport à muto corriger ba tulo ils ont me piaka quand corriger information na TV o mboka ko zela ka te na peso champ to comme na l'air demi-finale à vie soko sakano polo longue tagi tatane tinga mande fa pembe bimi au demi-finale na battre sur le coup makala on a na mbongo te donc nganga kuna yo to ka bimema même o batane o kumute nga vala na ka mabo kilo pesa nga vala na man et puis pas beau kilo so coûter na qui porter les cas mais tu sais comprendre on a personne ba piste sérieux au menengo za boy banda lelo yokela mbongo mawa mbongo so to kozwa soko kabela mutu opusi mapambo line ke nzamba rembourser yo ko sala suba bêtise te na bana yo ko mela na boyite mais ça lisumu libosa nzambe mais ça na pékicho pe comme lukanga za contre yo mela ne polongola mabib ko mela ka suma sanga fête te ke batala ngandenge na sombi ke ba lokumu ozo melisa wana batu ko tonga olo lobby soko yebinga tala na bana makama mike ndumbu akomi mukolo penza akenda suna bara minda clarté po kitoko neko timbla ya kolimi mingi akena na bara ngeli mindo yo atone mamuko ya pembe ya septime bimolo ko la si ya sika pa mona na tepi akopona mobala kwiti pa mona malamu te marché konkika na tongo yo simanzela kende marché ceci et si yo o revendiquer droit amone no ina retard o timbeli yango na retard yo marché conclu marché na bimina mama kende kuna yo miso dia compliqué ndo sepeso saki makamna est-ce que na buto saki mama okoyeba mama na tongo tala na peso ba piste clé en tout cas yo kanga na lobaka polele ya clair et pas na ngana ngaba bato prière nzambe na hypocrisie seigneur ba prière belé ba bible belé mais son guerre l'église na yebi bango belé tala mon église na ba no vérité ko landaka nde to tondaka na église té première église motema na yo soki motema na eza nango faux ato memi sanduku ya bible ato tondi ba verset oko intimider ba ko personne de la liboso mais na vérité na nzambe ba purité alors bana makama mike yo moninga première église nga moko so na tambola bien nga mona ko yeba et puis muta tambola malamba ko m'appelle na tricoter le quoi publicité que tamo prier munene yo jamais ke bana na makamba église ko pona titre té so ko la titre en église infiltré jida ko bimaku kuna non mate église ba tele muninga poison epelé ba so muta taki poison ba timbeli te ke yemelo bezo teya ba betre pe mabo azama mutu na bomaki ngam na bomiye foye ba vie moninga na confiance ate elilingi na ngamo côté ngate elili na na bon tona malilo elila ke wa aketonga nga côté nini sakana yo soto zangi na moya linganza so moya na moya za siko aro azata ke wa basangane bilili mususu baketonga yo ba yo ngate kala pasteur na peso ba piste yon ba piste moya we utaka na inspiration kaka non sonde ba schéma ya vie ko nuna eza pete mais pourquoi man pas que pesa mais n'importe qui te o epoko chamboko na banki mokufi avant ko nuna fo nzamba signer ordonnance o mona teke mutu mabe bazo yinaki akufa makomi pepa paka mutu ozo betele maboko makomala meleki na mboko na banki makufi no noki koko manager na komi yo bar poto depuis lola na yebisa yo depuis lola bar poto na sambe la tia ponenga ko umela bandaka kala akinela nga viko kinela po ba mokate nga na lala yo ndena bela fese yo mtoko mani ba bomba musuniti na brique et puis ba rane lekela nga na yiba mbale belé chez biso na kotsa ba confirme parce que to ça mibali belé ko c'est le ba kabolati bo na tonda ka bien te le quand c'est makana c'est tonga na moto ba o tali bazata lo fungoli nzungo yibi mamusuni ko koti na brique okangi je me suis pena musuni na brique na o tali ba yibi ngape moi pena gangi te poso na gangi ba lo bazani je pena bi musuni o zeli wapi na ko mika kote bandeko na basaka ka bino yo ka bango eli kam aboyo nganga kuna mi yibi ba yibi ono ka atika bino moko boyebi yo
Na ganga papa beta nga me bino nde boli yango yo. Na baka bino bolongwa na bino ba mi yibia boko. Oh jitala. Na pesa ba pise tala. Anga na segi. Oyi mukida. Nzamba sur le kum. Tous les bâtons moni, tous les moutes. Ce que na copie na yo linga ngo na vérité. Na ba no vérité. Ko ba pena musa te que o eza en attendant. Te. C'est pelaka na 100 francs pour 10 000 francs. Comment na mbongo mukete? Oza $10 faux lard, oza $100 faux lard. Au moins on a fait l'art mukolo mini. Yo mona zo conseil moko na vie. Nzambe asala kana ba niveau nini. Batu bakantrapo nzambe asala faut prier mingi te. Le kuta. Na lo bano makambo yo kanga. Tala, nazana kota ngambo ya kota kolo muki. O pandi maranga te tali yo. Mais nazo bande ba vérité. Ko sambela numéro 1 a to bi verset Bible te. Linga nzambe na motema linga bato mukili na ndongo moni. Comment ne repesa confesse na nzambe makasi ba prière ebele mais yonde onango senga biloko na pimeli yo. Comment na soki ndo pesa mabonza na église na moni mutasenga lipa moni kana nzala. O tika mbongo na préparer ki pona pesa na église na lekio na nzana ko pesa nzambe. Est-ce que nzambe ko sepela lipa mboli? Moté ya ko sepela bandi ko sepela mo pesa malonga ye yo mais pas nzambe na nzambe abepo muto na kelami na yo. Lokola ye o pimeli mo so pesa nga lokola na mona naka te. Bo sambela bien ko. So yo kinga na bano frère. Tala na oloba no original. Soko lingi lola yokanga. Tika ba intimidation. Begise koma ka soki nzala le kebi ko lukate. Toki église okende ko lela. Kene begise nyoso tu babika. Et puis keba na mutalo bakake. Na chebino na mabondeli yo bongito cha prier na nganda libosha bomba kona sim. Yo saka na via. Akosaka. Dans sambe ne pona yote. Boso ma pesi si jeune église que sambe la pona bande ko na biso. So to sa pona bande ko na biso. Akotanga na nani muka bongati. Na bana maka mamike. Ah baba nzambe nzambe sunga bango. Na mutazo basunga ayebite. Lokaza shisha prier bango nde na biso bien yokanga bien. Na oloba na original ya vie. Omoni mukili. So yokinga base. Na mukinde tozao. Intérêt numéro 1, yo moko kolisa yo comme na place nzamba tshela au limite. So comprendre nga. De 2, oya kondima yo ndimae. Oya kondima o te beta ikara. 3, yeba yango o bongo bonga te ozana bato bako tikala ko tango na munoko kana ndenga mala mutoma mabe. O na bisa yo. So occupé bango bele soma. 4, linga tous les Congolais pour saler mabete. Mais trier bato ozana bango pembeni. Okoza lope na mbongo nga na biko ozana mbongo mozama ka mabe na kimio. Na ndimina zanga lipambo limena kendo pambo mapana yo obebisanga na makambo sana ngwe mabe to ya kotonga to ko finga to critique to hein ona oloba wana na oloba no clair yo kanga tala bisanga mukile beto libakute so iko wumele za kapona bomengo nde ba patron nyoso ba wumela alonge monde bakenda oh eloko zo bomanga na yo nde misu pali na ndimite aveugle est-ce que aveugle pe balengi sakaye olengi aveugle non nani amoko bete mbatanda situka aveugle olengi sena nini amoni yote o abaka alum donc mona aveugle ata avec amoni yote akolengo na nini ote misa mutuka ola ta verso za mutaka est-ce qu'avec amoni yo alors ya yoni akolengo na nini vraiment yo soma biki ngana kamaka dona mokito tamba avec nga mobile no sokola avec la moitié il y a 20 21 ça ou bien 25 à côté passe no sokola mutaka la maka tout temps na ba pete ke mutaka la bima hein ana aveugle na ko ba ka pe na pese mkongo tala nonga oza aveugle na ki maya ngane na osokola sala ozo sala bima poza aveugle na je biso ba schéma olenga aveugle nani na biso ba piste secret batam ki ba yebate nde moni satan za aveugle oui intimidation ba tei nde ba pesi satan lokumu remarquez tango sambela ki to banga ka satan ate mais to saka ngambo satan to saka mabe mais satan ko ka ko boma biso te bandaka ko sambela ndo ko banga satan makasi lokumu ba pesa ka satan na ba te e uti wapi mais tala bible ba kumisa satan na côté nini na lo ba bino vérité ko yo makam na lo ba so yo kinga ko pianga raison vraiment nga na longwa na intimidation na nyoso tu na kana pena original kolo mukilinde azananga e bebe bonga ngande kolonga nana komona nga fo na simbisana ninga pa yo ngilanga mabe azongselanga nga moko kolonga nga ye e bonge bebe sakaka nga siko tambola kana kombo nga pona nini vraiment elilingi kutaki opema mama na oloba no ba so yo kinga tuka habite nzamba pambola na lela bino tu fort bosa boye na chaîne na biso makasi ya BCK télévision bosa boné pa mama ye moko tanti Noëlla umela donc to la pete yango
Ay pa nanga. To la prétendé base. Ah wa faute ezalaka te tant que zo tala biso tout ba repêchage. Oya kufi nde faute ye. Pour tout bela wa poso ku o kufi. O sana mukili, o sala bi yo mate o indi ndenge ni. Bala so musapi mukili mobimbe pa nzambe nteleza po polele. Moyiba kotaka lola, a prière en église nini. Bato ya boma so bakutana na lola, bako yamba na to bagara ko bima lola ko beba susu. Ko yeba. Sakana moki. Oyebi yaya. Ayebi yaya. Ayebela. Ayebi yaya. Asekina. Non, personne ba piste. So yo makamna lo bando ko comprendre. Boza bilenga lenga trop. Yo moninga. Na ezaka intimidité. Na pesa ka nzambe merci na bakinyo na moyena muki. Ko bonga na ngezala muki, ezala ebele tali mutute. Bako mono na couper na lipap mutaseki. On a 3000 ozana ngona poche pa batu musuba okabela batu baki nosomba nguba. Oh 3000 na pa no tenge so pesa kime na journée na yo e pesa penzo to na tongo koma santé. Si ozolenga nini? Ba konzi bazaka na ninga malongo ba bangi saka biso metokenda ka cimetière moko. Osomone si serki ya mutambongo ba chango double étage même mabomengo musu ya profil réserve. Aboni boyko. Oye ba tala yeba mukili. Ezaka un lokele ke sengote. Hein? Ozwa o partager na bato. Bato wake na ko omona ke muto na commune sengo pona yo. Eza lengi makasi. Mais na Congo to saka ngote. Na Congo ke to ezo renier. Prier makasi ato umeli 5 pambola makate boko peso poste en église té. Ozaka na intercession ko chasaka milimo. Mais ato prier kate pesa ka dima munene en église ma poste lokumu yo. Na oloba na vérité. Na oloba na makama mike. Na corruption côté une église. Oh, dande. Yango na oloba wati. Pato sambira malam yote. Yalaka pesa mbong. Sala boy. Posa liboso yo. Kita liboso. Oh, na oloba na makama mike. Ozala assassin, ozala nan. Yalaka pesa une église ka ona yibite. Yana be église ba ko simba pété. Mais la plupart mingi komi chité. Ba pesi mbongo place ko le kabatu. Ko sambla na bien tali bangote. Ato bien longba kende. Yaka na mbongo pesa komona ba professeur bandi. Tantini yo fo bala wana. Na bana makama mike. Frère zaka na lipapa bona boy. Umaka le kana chaudière. Ayo kenan fo bongisa mbunda. Yo bitinda na yo. Pangusa baba. Nika wese. Namba pambola. Oyebi et puis anga mawa po tozo bima na munolo kwa to linginza nzambe mais na vérité to na nzambe te. Na obiso vérité tambola belgi se belé. To pesi nzambe mukongo likola bomengwa mukili. Alors que ça passagère. Ah maman. Nazo bana makama mike on a loba opianga raison le loté. Un jour opianga raison. Combien de bana babimi na misala molili ko ba mama o bakenda ke église balambela ba pasteur mais mwana mbanda kufa mobali abala ye. Azo mwana mbanda pesa yeye. Yakenda ka église ba mona kena kitambala. Mais mwana na makamazo mwana na ndako kam. Avala la to prier. Akolamba soso kabeli ba voisin mais mwana wana zolala na mkuu mkuu musisala ko le belate. Mwana ngo funda wapi kachoma ba pesa mama na lokumu ke musala nzambe yeyo. Prière bandika mukia bandi prophétie mazonyo ko la mwana ba ya ba. Baza talebe na oloba no polele. Tangu mwana kolana na libanda na lobaki nini? Nzamba la senga bandaka sana misala molili. Njonde mwana moni kanele kia kwa kufa likola nzala pa sana mutoko pesa information te akimia ke na balabala. Donc parce que nazo témoigner nzamba libérer biso na kaka nzoka zuwa mbanda ti le sila te mais ya sambela kami mingi. Ozoka ba prophétie wapi? Biloko. Boni boyeko. Talanga sakananga. Ngato bando pregale so bandika parler la bando kengela téléphone ke balinga iba yo o ba nga parler la ngia lero yo to mo fefe pochi yo na chembongo wapi wasa na pi na chembongo wapi parler la ngia bandia yana parler la ngia nzambe ya bien na oyo tala tito en église ndimelanga sur 100 ata 20 bakoza bien 80 manka formalité to ngenda kulika lola te nzambe na nginda tala moninga nga ngindi na yebisi akendaka wana mazana projet moko nzambe na nginda nzambe sala boy foger et pas nzambe ko bomengo te senga longue vie abatela yoko talo la tambola malamu ko bongeza courage na yeso ko zane kontonda ko matisa pa ko tinda batwa peso couverture o bonga bolingi nzambe sala ndenge nini moteni ozotia nzambe la singa ane oboko bonga est-ce que nzambe bongisa bato ko tombola 500 yo sakana viko yo sakana nzambe na biso vérité yeso nzambe cheli pambola ko tombola. Et puis, il n'y a pas de gros.
Je suis dit que ça a pris de gros, le quoi marchandise à l'État. Oh, bah, on a pris assez. Il peut m'en dire, mais tu reprends non, c'est là mon corps. Yo, il y a 20 moins 0. Gane ka lelo ne simbi. Tu reprends man année ou année yo. Non, pas nos vérité. Tant que bon, pas ça que année au bien tout bon ginda. Or, pas ensemble faire l'examen on a brisement. Brisement l'axini. Les capiaka, kemba bongo comme maye. Parce que mais pas ça que bon ginda, mais pas ensemble ça on a que na kemba. Ce sont na moni que baninga ba bonginga na suite. Non, pas ensemble faut tu pasteur. Et te limabe. Ochenga na programme konginda motini tala église ya katika bokanga mananza na nzambe muto mtako bonga selo tourna na ye so moni muninga azwi kanga mutema sela tourna na yo c'est pas bongite za lisu mutebe lepe ba kota lola na ba piaka ça facile ngata na bimi piaka yangani dana moni on moni kena dana moni mukili na kolipe po atana daele on même information na tambaka matete na kenda yolo na voyage wapi ba ta information. So na comme le lopia ka foti na ngate tala na lukaka na zuite na kosala nini na samba mais faut samba na père offrande te po na zaka na ngoti yo fungola ba porte te mais na bonga ezate ou élément mais na zaka courage yo o sambe sili yangani tala nzamba pambola. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous notre cher internaute de partout en tout cas. Merci Mingi Nabino, surtout pour l'attention et la fidélité. Donc, Wanezalaki, oh, Yabiso, Yabino, Pasteur John Toli, a pétalité, a pétalo, baraye, moralobi, yaba schéma, ya vie. De faux yango, oh, yoka yango, oh, consommer yango. Entre-temps, bozo s'abonner, entre-temps, bozo partager, entre-temps, bozo liker, et vous allez vraiment malin Mingi Nabino, toujours que son bino maratron, abinonde. Avancer quoi. Donc merci beaucoup à vous et gros bisous à mon chéri sont à fait de London, gros bisous à toi mon trésor et pourquoi pas aussi à Berdi Diamaïla ma caméra et un grand merci à vous papa Bruno original, donc merci beaucoup à vous et pourquoi pas aussi à Dembanda TV qui nous a accompagnés aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup l'équipe technique nous sauté sur Ngibiso pour que tu réalises l'émission. Pasteur John, tu clôturé déjà l'émission na bisoto Simbanen. On a vu que Simba on a koloyo esayo batela yo kopengwisa yo te miso libande leng sa ote mutu mtana tourna e c'est pela na o nzamba tshela na nzela na yo ti mukolo kolongwa. C'est ça facile. Vraiment dire bon merci à trop tomba la sima bambote blene Eric Manzaka yanga ndeko bas pe simbote na yemoko Marco Loko mobile ya blessing na Irlande sans oublier maman Stéphanie na France na pe simbote na papa Emmanuel Miyuna wazana Brazza mikolo azozonga États-Unis parce que et Vandaraye donc na lela bino tout fort Serge Leboa Mikolo Zana c'est Fabatika, on est ensemble. Vraiment merci à ton numéro, on a boyebi déjà, plus 243 84 75 18 112. On a tina WhatsApp, vraiment on est ensemble. Bambo te mo pe ama Noela, na mobile na yope, na cameraman na biso, na staff ito limité 15e merina bandimi tu bazala ka moni te la pète. Base. O matia ba Merci beaucoup à vous. Merci à vous qui sont déjà branchés, connectés ensemble avec nous. Tolanda Toli a pété, to consommer yango. Ngana bino to kutani prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors bien. Bon zappé dit. Il y a bino yango de Mbanza London TV et pas de Bruno original de Bruno. Le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV avec des Bruno original.